La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya mufrema ndenge. C'est damadi tout. Loko bolingo damba sala ya mufrema ndenge. Bana kini bana repartout. Tout le monde pour s'abonner massivement à la chaîne des Zamakamo TV, des Zamakamo TV, des Zamakamo TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otala linga zala yango. Ba nous a kitoko ala to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Social donc pour s'abonner massivement. C'est ça la bien quoi. Frédéric Lendoé. Azata Nasira Sakovibrete. Ah oui, bonjour très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est toujours votre humble serviteur, Merveille Koueditouka, maestro de la presse congolaise, avec votre chaîne Zamakamo TV. Je vous demanderai vraiment s'abonner massivement dans notre chaîne Zamakamo TV pour ne pas rater même l'une de nos émissions. Émission noire et blanc Balobi, une meilleure émission de notre chaîne Zamakamo TV. Quand je dis cela, je vois déjà Balobi, staff, salon, Joyce et Paiwapi, Tozako réalisé émission. Il y a Lelo derrière la caméra. Cette mission est assurée par celui qui est derrière la caméra, Isaac Zola, le caméraman le plus célèbre. C'est lui qui avait filmé le film de Jésus-Christ. Là, je vois déjà le boss John Nganzi. Le boss John Nganzi, il est en train de nous suivre. Pourquoi pas Mafuta Jadel? Mafuta Jadel, elle est en train de nous suivre. Le vieux Eric Le Destin Balobi, petit noyeyo, Azokumbela Makambo, et sans oublier Stema Iboika depuis États-Unis d'Amérique, pourquoi pas Karle Bambori. Karle Bambori, le journaliste le plus célèbre. Eh bien, je suis avec Mwana Mwindu. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. Mwana Mwindu. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. C'est pourquoi je vous demanderai de rester branché du début jusqu'à la fin de cette émission, car vous ne serez pas déçus. Il est là tout près de moi. Je vais déjà vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Je dirais déjà bonsoir, Mwana Mwindu. Bonsoir, maestro, le métier noir. Maestro métier noir, il veut un métier noir. Non, métier chocolat. Il métier chocolat. Comprenez, mon amour, je vous rappelle qu'il est un comédien qui a cartonné ici au Congo. Il a cartonné ici au Congo, précisément à Kinshasa. Pesa pena ba makambo na bango, pesa makambo na mama na bango à Kendaki, à Zongi. Ils ont raison. Nabiso awatoye ko réaliser émission oyo. Alors moi la mwindu déjà moi moi déjà il y a une introduction na ba o bazola nabiso. Ce que déjà ko attirer attention na bango moi la mwindu lobani. Na ba Holanda biso. Na pesi na mbote na maître noir babi maître noir mbote belé na pesi mbote na ba staff na tout ba baza na Canada baza na France baza na Belgique Monique Kalenga na Belgique na pesi ba mbote belé Gladys babi na kata Canada ba mbote belé na pesi bino ba mbote na bi bopesa rara bopesa chance te pour la chance déjà et pesa mela tata nzamba pesanga déjà sans chance ya o déjà ya makambo o na sala ka po bino bo sepela nanga bo zwaka ka ta ko consommer nga lisusu ba pesi ya bien zoya na zana makina o préparer le bloc sur ya sika o ko sepela bino na mabota na bino o ko sepela bango na mabota na bango. Alors moi la mwendo normalement to za na actualité aux ali raison il y a émission na biso o to kokiko to exploiter na kati ya émission ya lelo. Alors moi la mwindu to mona ki pesa makambo nika na tiko yebisa bana poto pesa ba makambo pesa pena makambo na poto pesa pe makambo na batini. Alors on peut permettre ngana tout na ba question na ngai mais au dispara qui a un peu, donc vous allez le soutenir na scène raison les années. Bon on allait soutenir na scène ezaki popo ya ba makambo na kutela nango makambo ya vinanga et ça qui na mona na te. Moi yango epesa eti nazwaki moi temps ya komona na tete makambo yango esili yango nde na mona ni siko pona salela ba fan nanga musala o balingaka o ba sepela nanga oyo ba sepela na yo. Alors moi la mwindu yebisa biso déjà depuis oza déjà awa depuis makambo yango esili puis au quotidien na monde oyo nini déjà malonga au sali pena po bana poto na ki moi ba commentaire na émission to te ko sala. Alors misu ba lobi ke non moi la mwindu ba boyo misu ba yebi te tout comme ça. Bon ndeza boye bato o bakoloba ki ndeza boye po nga da famille nga da endimanga omoni nga ba premier fan nga eza mère nga bandeko nga wana pre ba premier fan par rapport ya avant na bato ya TV ni balandaka biso na média mais ba premier fan nga eza famille nga
C'est ça. Famille nanga d'abord c'est plan magam na osala balinga nga déjà mingi. So eza fan mo be mi balé mi satu ba ignorer nga ba boyinga na mona ngo eloroté. Pour mutunyo so sala matina mokili so asali kambo batu ba kumisa 600%. Non. C'est Batubakoum, c'est sur 100%. Non. Alors, problème où tu es collé, il y a Pomba, il y a tout ça qui est mission, tout ça qui est mission, Pomba, à ça qui actualité, il y a Maya Kalamou, dans le cas qui est au Fachaki, et puis au Lobeg, moi trop sur Pomba, et puis Yomo qu'on a habité, au Mona Kindengeni, et puis revenir à la Kinini pour la émission. Bon, émission de Salaki, Batuba Benginga trop. Nazuba message ya trop ya batu boyika na États-Unis a benginga batu belé ba benginga bon tamsu batu misusu ba mona mabe na ndenge na lobaki mabete ezalaki ke na yebi ke mona mai nanga ada soda ya soda makasi bon tangu na moni ke a créé moi base morobo ya liboma na ba mai ya kalamu place morobo neti totamulaka biso ba artiste ndeto boto mona ba bioma mi balé mo misatu bisika to vanda kana ba parler tamsu bisika to futela yana batu ba cadre biso balandela biso likamo be ko zwanga net par exemple tamsu liboma batu ba lingate to famille nanga to ba biona nga ba lingate ba filmer ngo to ba moni na miso ya batu batika nga mala moko na kina fulu jamais tangu yo botuninga pona pomba ndenga bele liboma nga na yeba ekezala ki base ezalaki mona maya moni ke balance ya to ya makama bana ko sala ya succès et sala mo ko kita mona maya lukaki mo base na sima base wala mona maya lukaki base biso lokola ngana pomba to na likamute wala biona nga wala ma famille nanga ya tongo vraiment bon to na moni ke mona maya luki base na ndenge mona maya base wana luka pona actualité tango yo tuninga ngape na ko lukana nazala netre maluba na epo na pousa base na ekende liboso na moi siko na mito mwana mai base alukaki a esimbi siko azongi mwana actualité mais siko actualité wa azongi nango fo actualité kitalisute bon pour actualité kitate esenga to bosser dire ezate ke moi boto tiki boulot to betsa moi kara actualité kiti oluki otenga na kufi nga na salibwe non moni base mwana mai asalaki esongi siko na actualité c'est ça. Ils allaient bande comme ça, à qui m'a bé, un problème n'a été. Surtout quand on a commentaires, il y a les gens qui sont vraiment basés fâchés, surtout au Balinga. Moi je suis rendu na fanatique. Tu nga zika, na zika na zara no neni. Na zara no neni na pomba, wana biona nga ya tongo. Pe, on va mukola créer base wana na butu nango. Kuikwa tinelinga voice abia star moi mai na ototo soale butu ndeza boy avandi na ba koto mo bo mo tanga kombo ezate ndeza boy abaye na ye a sepla na ye ne ba bureau na ye ngabia na benga pe numéro na ye tangu ba yebisaki ngai ke abeli boma mutu mo abengi nga na meko benga numéro ne ba no le katia kanga kyango tangu kuikwa tinelinga voice wana to sona kuikwa na yebike mwana mai aluki base tangu ba journaliste ba to sale mission ba tuninga pona kango na lobanine lukwa na yebake za base ngana problème na été on a bureau nanga na yeba soda makasi base alukaki ezong c'est mon actualité à continuer à baxer sur travail et ça la bien. Alors yo siko raison na yo pe balobi ke non yo kutu to o mona na te ozo bosser te mais muninga ya yebani di moins ata luki nini na yo pe lisusu oh na yebana te na nini ozo bosser te blog ça na YouTube te ngana zalaki te ngana sali na zalaki tabeti des ans na média na zalaki te ozo comprendre ya le rôle musicien ceux qui abimisi disquette moyen ayokana ezate ya le roi joueur ceux qui en équipe moi betate ndeza boy en actualité te ngana zalaki te siko na ye te siko ye alors moi la mwindu batu ba obenganga trop nanimi ba obenganga trop sur ba gagozo ko tsa ba osenga numéro na yo surtout bana basima mondo neni siko na kotoko ta pe na vie privée na kokota pourquoi pas nakota na moi yo siko wana na mwasi na mwana déjà to mwasi na bana déjà to ni moi vie privée peto yeba parce que ça TVA succès pour ya nango makambo maestro ngai na mwasi te na bota pete moi munda bota te abalati na constater na boulot na ba kiss na yo
te na constater boulot na nga na constater na boulot na nga nanu na yebi ke moi si na rejoa soki na moni ke na vandisi magam na nga na vandisi magam na nga omoni yo pena banda zela yo banda bosala succès na kini na ba nan ex président na yo nani ba réseau ti lelo mwana moi oh mais na bien avant obala moi si te na palais faut kokate non kokate c'est que na peut-être sala non pas mozo bon non zelo te tala ngai na yeba na ba patron bana ba mbongo nga kuna hotel mati mais ndesa bo bana basi na palais te pana ye tonga na mona na mona patron ndesa nini patron ana mituka ana mapango belé mais pourquoi pas ndesa ba ko bala c'est que ye pana ye amona na koki na noté ana tana ye so amona makam na ye oyo a sala mona pesi kindumba na te kindumba te oh kindumba neni moi pour na bala esenga fo ko mwana batu ndeza na fo yo yebi makam ndeza la yo bala mwana batu bala kana ba sentiment mwana batu ye pana yo après 2 mois 3 mois mwana batu comme ozonga chez bango mama lobi kuna problème eleka ki boy mama lobi na zanga ki boy non faut na constater no makamba boulot na nga to na ko bala mwasi na nga ale na sala foyer na nga pour moni et comme on a ils en a moment moko boy bali ote mwasi na palais on comprend moi si on a besoin de à $100 on a facilité à 80 à $50 on a facilité à $80 et on pisse vous comprenez bah ouais la robala na le alors relation avec Zandeni na ba artiste et tout comédien au ba l'exablo na bon le na YouTube na ba télé en ligne s'il faut dire relation na net relation na bango ko oh quand on le ba relation c'est que tout le monde ba pomba da pomba ku d'ailleurs da tout le monde pomba déjà ba lianza ba DJ ba mubikisi ba nani oyo nada nani peut-être nada master que je salue à passer ba aïda tout on a massa na master na pesi ba mbote belé ko to azali massa na master on a vraiment même moral relation nani mais relation qui te côté baba travailler na quoi na bango ngape na travailler na pour ni te ko luka parce que le banzonzi ndem te fou la bango parce que tu as vu que vidéo azawana papa pakalo azawana c'est déjà il faut kangamina pe boye et pesa moi te ngai po na pesa makambo et c'est ngate fona jouer na vidéo na jouer na pakaloyi c'est voilà tu ko pakaloyi tant na pesa makambo jouer na nani vidéo tant comme vidéo na jouer na nani toi na biso na relation moi bien on a ba vie na nga pakaloyi ba vie de le ba vie na nga bande comme ça tant comme on a ba petit na nga ba massa na caméra zoa bien côté siko moi na mounou très chers amis internautes je vous rappelle que c'est votre émission Noir et Blanc qui est présentée par moi votre humble serviteur Merveille maestro de la presse congolaise. Je suis avec moi na mounou dans mon plateau mais du coup j'ai vu moi na mounou avec ces trophées. Alors, ngana bino toyeba babore utsuap. Moi na moni namoni ana sima ba trophée na représenter yangoyo ya liboso. Yangoyo ya mibale. Tozongi ici. Alors, ma question est la suivante, moi na moni ba trophée oyo utsuap. Oh. Mais trophée on a 2011. Na 2011 nazwaka trophée yo ozwa trophée na 2011 ozana patron kolo groupe yo ozwa ngona mais kasi nazwaka na groupe na yeti tozwa ngona groupe na ye nde bapesa nga trophée oyo en plus na 2011 wana ezali na artiste mo boete o appela ki asala makambo lokola nga ozo comprendre po enfin bozula ngompe mbongo ba trophée oh tozula monter pour ani tozula ngombongo ils ont trophée tant bapesi yo des abo ba pesa autant sous cadeau et ça que ba peso ba oner moro boya musala na yo oye ko intimider batu ya YouTube to ngana to ba pesa makambo na yo neti nani ngo pesa makambo non oh mabe na yo mo commenter oh nani ngo siko nani ngo pesa makambo nani ngo bato bo ba pesa makambo nani tenga na ba kombo. Oh, alors oyo siko oyo na boy ni polémique de l'émission na oyo eza trophée ya meilleur artiste d'Afrique. Ba be mo na Afrique na biso amutazo ka la Duchesse. Oyo eza la Duchesse. Oyo eza la Duchesse. Ba zo ka na wera. Tant ba zo ngo ba tsukuma ba te belé ba artiste minene Afrique bazala ki ba pesa ka la Duchesse. Parce que la Duchesse va voyager à tika ki charge. Il y a meilleur artiste na maboko na nga.
Très chers amis Internet, tout ce qui se passe ici, ça n'engage que lui. Moi, na Mwindo Alobi, la duchesse a tiré la qui est charge. Il y a Afrique na maboko na ye, mais azana nini Toyoka. La duchesse va voyager, tiré charge d'Afrique. La duchesse, oh, il faut le bien peut-être. Mike la duchesse. Mike la duchesse. Oui. Ma copine. Ma copine. A tiré qui charge. Maïso, au moins ninga. Il y a une émission, il y a une émission, il y a moi na Mwindo. Trophée, oh, c'est normal, oh, kola qui s'appelle pour intimider par YouTube. Si quoi, oh, yo, mais non, tu me mutute. Oh, et chez nga, tiens, la parler en gat. Même dans l'émission, pourquoi? Oh, na même quand on a émission, pour na bateau, bateau mona qui est tam sous bazar danger, ba danger té. On se comprend, bateau mona ba danger té. Nga na danger, na ba ndenge na nga, na ndenge na sali la boulot na nga. So que ça que moi mundo a loba, et ça que pour na ibika o ezala eta kat na nga. Ndeza bonga na welisa na mututi pe na ngana bisa batu misusu o ba luka bazo luka ko temela makambo la duchesse tam ba se belé ce qu'on ngana laksa bango niveau la duchesse a koma tanga na koma na tanga niveau la duchesse a komela na niveau azali bango ba koma te ozo comprendre bango ba koma te au moins net tito so yo comme porte-parole à la duchesse tenga na porte-parole na été sikoyo charge wana c'est que oyo babe koma bato bazana ba na rando na ye te oh bato ba na rando o bazana rando na ye tenga na lobby po yasa libandati ngana zalaka awa na kisasa na kuta na pena bato misusu o ba ignoraka o ba boyaka siko na yebisa nde bato wana batika ko boya au moins net ça boy papa au moins ngane na boy par exemple si on a daé, par exemple, si on a daé 3 makasi, moi, je suis zate, mais atiki trou. Moi, je suis soyate. Mais si on a daé 3 izalate. Pomba, ça n'a pas de belé. Oh. C'est que dans Pomba, on a daé, c'est que la descendance va se belé. Oh, yo, bilu ça. Oh. Ok, moi, na lobité. La dissesse sera zate. Atiki art, toi daé, tout ya makasi. Oh, bah nada bazali, bah master, nada que je salue pas ça. Tout ya makasi. Yo, tala ngana yebi na hotel so makambo oyo ya nanzila ngana yebi fo ngana muto ndimela. Le sako. Mais soki bobo daé, trop ezalati. Pour ba bobo ba se belé. Tokenon. Avance. Vous comprenez? Ce qui ans azate atiki art toi daé tout ya makasi mais ce qui ndezana o micho adaé trop ezalate expliquez ce qui Igor 2 minutes adaé toi atiki art tout ya makasi dala yo la mona ndora tout molanga non eza émission na ngai eza ke nanga na sa l'émission na so ki shoga adaé tout mais ce que tant on ba tout exactement qu'est-ce expliquer te batu ba na biso te TV za radio te TV za radio te na par rapport ya boulot na musala bato na olo ba tout ezalate ça veut dire bazala te ba fan ba na ba posa na bango te oh papa. On prend le temps avec toi, nous dînons ensemble et puis je te dis que non, moi, nous faut à bien à la vie. Si quoi yo, moi, la moundi yo, on le baga trop. Des abos, bakanga qui te compte qui boloko, tu obeti boloko 2 fois, 3 fois. Bolo banabino. Ce qu'on est dans le babo, on a des andés pour panzanga déjà. Bamisa da bloka 4 na lukaka muto tsanga. Mais moi la mundu sala pende makamwa batwana ba osala yo pesa. Makamuni bazo sala makamuni no pesa na zoaka kanda makamuni yango ba osala. Bien trop cher relation malonga te. Bazana ba par exemple malonga te. Ce problème ni ça. Yo na relation ya bana poto na ba baza. Bana ba relation bana poto o bateka bilokos. A Congo basana mbele. Yo bongo na bana poto ba yinu. Te o. Nga o. Ba relation bana poto o bongo basana bango. Et ça va relation bana poto. Pour ça dans ba relation bana poto ya poto. Bana poto ba kesi. Oh. Papi kawa général. Ah, yo mo tangi comme Patrick Ndenda. Ce qu'on Patrick attaque la mission. Lourd la suprême maman solution. Patrick attaque la mission. Biso na poto makambo. Oh. Bino na poto makambo bo vanda parler mo bo foutre la 4 personnes. Pour ani bona ba relation poto malonga te. Bona relation poto ya bana poto misusu balota basana mbele. Basangi. Problème ezali yona batwana nyonso tu wana.
Ah, tenga problème ba moté. Yo nam to ngoli kilanga problème na ba. Yo na tindi. Ngam da tindinga zate. Mtatindinga nabi eza juste te yo ko soit trophée à la duchesse oye na ngope na émission o gangela yango et puis nangana laksa kaka. Nangana laksa Micho o wana bobo na musus comment on a ngomba ta ba comment on te ki manga nani. Comment on a nani? Shogi shoga. Ndeza boy la duchesse amta niveau na bango te. Au moins niveau la duchesse a comme le niveau azali bon les lotés soit bango temps faut pas qu'il y ait pas kisha beti bango tukululu ba ke maya kamba balale la kata maya kamba sabilamba mo balali pendant tamsu balbavani bana pendant 3 mois ba bimarate na malili te bazaka na kata maya kamba ezo bango ezo bino temps makasi pendant na lo ba boye binga très bien na na mutu na banga te po boleki na ba relation te bino boyebinga très bien to na bino ba kisasa to kuta na boyebi o mwana mundi le wase apa sabota na mobutu Audrey Leba RS Pro Ronsard Sueko mwana mwindu ye moko na makamna nga na zakuna tenga boloba nga émission na ezalaka ba polémique tenga na boya polémique. C'est comme une émission. Bien, très chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présentée par votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je vous demanderai de s'abonner massivement pour ne pas rater mon émission Noir et Blanc, une meilleure émission. Je fais des sortes seulement pour arranger les choses en fait que bino bozalaka bien, bolanaka émission malamu, nasala ngona balolenge oyesengeli ba commentaire na bino nazo mona ba appel, ba message na ba WhatsApp, nazo Yamba et puis et ça grand garçon Modestine Lobota Christian Vangu et pourquoi pas hein balobi Lordi fou Lordi comme moi jamais to bon ça to ba kalolenge nini ya ko sala afin que mbala esima to tanga kombo yango. Là, je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié la place où on nous a permis. Il y a qu'à réaliser émission au staff Salon Joyce. Hein, balobi staff Salon Joyce. Dans le cadre européen, ezaka na commune yanga babalobi na potoso commune na commune yanga babalobi salon ezamoko salon Joyce degré ya mitu ezo pesa masoko na caméraman a nous mutu moko na moko za ba okata suki degré 0. Alors ezana staff na yango na koki koleka bango te pourquoi pas yemoko le boss John hein, le boss John Nganzi le boss John Nganzi ba salutation na yo et sans oublier ADT Chris ba salutation na pourquoi pas Mafuta Jadel ba salutation na yo Junior Francis Chola ba big salutation na yo et sans oublier Prince Ngandou ou Prince Gaoua ba salutation na yo et pourquoi pas Carle Bambori, le journaliste le plus célèbre, pourquoi pas Stema Iboïka depuis États-Unis d'Amérique, et sans oublier le Viendou, le nouveau riche Malobi, Jano Bamba, pomme de main 3 fois boss, Jano Bamba, pomme de main 3 fois boss, sur le ben champagne nausée et pourquoi pas Abeda Chou boss Malobi, Batuninga Yango, je t'en vois à ça la Moussala Nini, Mbongo et Belé Boy, hein? Abeda Chou boss, et pourquoi pas Gladys, hein? C'est Gladys, je crois. Gladys, c'est Jidoka. Gladys Jidoka depuis Canada. Bien, très chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc. Je vous rappelle que j'étais avec Mwana Mwindu. Tout comme bien l'émission, dans ce cas émission, aux dernier monté, mais et puis moi, quelques salutations, surtout numéro, trop. Na tanka ya boulot so na moni caméra na lobaka trop ndeza boye bisika na vanda na bana mai nanga ba masa tuna kolna bango banda na bota matini na boye ata bitumba balabala na bunda te ko so beto te na maître na tana maître bitumba na balabala na bunda te ko so na yebi yango na so na ta mukolo moko te ko so comprendre ngai na yebisa bandeko nanga kitu wana bovandi ya batualité o bato bana actualité yo loba bo poussa na muke mona munda sa nini avanda so bo poussa nité na tindika nous courions derrière le temps et quelques salutations et puis ça nité na tindika bino na memi pesi la sika na bandenga bagage ba YouTube même si ya bandenga ba télé awa o mona ke ezaki be émission to sa émission ya normal be émission sans tabou ngasko na style ya gagi sans tabou
c'est que batu ba Rolanda idéologie wana mwana mundu mutamemi yango aza mutaba idéologie ndeza wana na pesi mbote nanga na batu tu balandi biso na mokili mobimba na pesi mbote nanga na masa nanga artiste Pomba bambote belé masa nanga Kwinkwi bambote belé na pesi Marc la Duchesse Igor 2 minutes en Suluzolo bambote belé batu tu bolandinga bo 8 ans na pesi bino bambote belé o mwana mwendo numéro nanga contact isa na si wana tso ba komi wana ti yango wana te ba komite batu tu bana posa ko soutenir bana posa bolanda ngana ma eza makambo TV bomona ba vidéo nanga yo pe wana posa o sala moi geste pour na soutenir ba artiste na yo pour staff pour mona mundu wana groupe ya 60 personnes bazaki 85 na minso to 60 personnes pour mona déplacement na salaki bon batu bana posa soutenir groupe Volcan de moi na mwindo numéro ya contact nanga eza 089 410 66 59 089 410 66 59 obengi tu as besoin de soutien na yo tu as besoin de couper na yo tu as besoin de singler na yo. Bien, très chers amis internet, je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié sous le patronage de mon boss André Ngambou depuis Londres, pourquoi pas madame Chouchou Ngambou balabi ba bonne fête na binope boss na CP la bossani maître noir maître Mustafa président Sabi Mota Bambote Belé Lionel Messi Bambote Belé et sans oublier Mike la Duchesse et pourquoi pas Anse Luzolo nazana ba page mais na kufa. Et ça l'ira bien. Alors moi, je suis là émission. Merci, maestro. De la presse congolaise. Ngana bino to mona ni susu. Ngana bino to mona ni susu. Tuna. Maestro. Na bien. T'es tout tigara. T'es tout là t'es. Ngana bino to mona ni susu mbala ya sima. Pick up.